Bandeko, nazo banda reportage na ngai awa. Na bandi awa parce que nazo linga na mata na pont. Naza ko mata na pont awa po na kita. Na soki na silisi pont na kokuta saut de mouton. Na autopiste, autoroute. Tokene malembe na bino. Na bandi déjà kozala likolo ya pont nakanisi bozo mona pont ndenge ezali na bandi na pont moyen na filmer sima na ngai eza te parce que ezali camp militaire na sali yango po na pesa exemple naza na avenue Kasavubu na bandi na pont Makelele po na kende côté ya rond-point Molar. Naza na pont déjà awa. Bomoni ndenge nazo kende. Awa naza likolo ya pont. Naza déjà likolo ya pont awa. Bomoni o eza pont. Ma ese kauki nango mais eza pont. Moi na filmé na simananga ezate parce que eza camp militaire. Bozo mona salite awa likolo ya pont. Bozo mona matiti awa likolo ya pont. Eza po muke neti po Makelele. Salite ezate bana bandal. Bozo mona bomoni salite awa likolo ya pont. Salite ezate salite ezate likolo ya pont. Salite ezate molangi ya plastique ezate. Kuna ezo autopiste. Kuna bozo mona ba mitu kezoleka kuna autopiste. Na silisi pont ngayo nazo kende malembe ngambo kuna ezo autopiste autoroute autoroute oyo autoroute oyo eke ti Argentine ndenge bozo mona wana ti Argentine ngayo nazo kende malembe ti na kokoma na saut de mouton na bandi ko kita malembe ti na kokoma na saut de mouton po na silisi déjà pont po yango wana bona tiki camp militaire musika kuna pont yango wana na tiki yango kuna. Bozo mona salite awa salite ezate bosoto ezate na nzela. Bosoto na nzela ezate po bakombola kango tongo na pokwa bayaka kokomba yango kokombola nazokita salite ezate bino moko bozo mona nzela eza polele lelo lundi le 30 décembre 2024. Eza vidéo ya kalate ya lelo lundi le 30 décembre 2024. Bozo mona na ngambo kuna nako katisa kuna nako sala lelo ki congolais nako katisa autopiste. Eza bureau central ya autopiste. Obo mona na ngambo kuna. Aérodrome eza pe wana ba avion ekitaka wana soki accident esalemi na autopiste na autoroute. Bokolimbisa nga pona Makelele parce que naza na nzela bon. Il faut na sala kaka eloko, il faut na sala yango. Oyo ezoyawa eza ya ba pompier
oyo eza ya ba pompier moni eza ya ba pompier mituka ba pompier o bino sikoyo eza ya commune awa eza moko te eza soki ezalaka so na kokende pe kuna na kosala mwa reportage bomona ndenge chaque commune eza na ba pompier na yango eza na ba pompier na yango et puis eza na ba quartier eza na ba quartier na ngambo kuna eza bureau central ya autopiste autoroute soki accident salemi na nzela ba mituka wana ekendeke mbangu pona dépannage po nzela ezala na ba problème te bisi wana bozomona bisi wana ezokende Argentine ja awa nazotika route secondaire oyo avenue oyo nazolinga nasala aventure na katisa autoroute nakosala aventure wana po na katisa autoroute bomona kuna liboso kuna eza saut de mouton eza saut de mouton oyo ekaboli autopiste autoroute na ba route secondaire mais nazosala moni abikutu SOS awa ezalaka vert mais nakosala aventure pona katisa bozomona liboso kuna eza autoroute nini saut de mouton awa eza bureau central ya autoroute bureau central so aérodrome ezali awa o bisi oti Argentine aérodrome ezali awa soki accident salemi awa ambulance ezali na kati ambulance kutu yango oyo ambulance yango wana ba ambulance eza ebele ezaka moko te ba ambulance ezali nzela soki eza accident moko esalemi mituka nini ya autoroute eye pona secours nzela kokende Argentine yango oyo ona bureau ya administration ya autopiste yango oyo bomoni ndenge bakomi wana bureau ya administration ya autopiste bozela na benda yango wana bureau ya autopiste eza na aérodrome na kati aérodrome oyo pona ko faciliter batu soki basali ba accident ba conducteur soki ka eza grave ba memiye na avion bon tozokatisa na ndenge ya mayele nalingi nakota na route secondaire ya main gauche na ngai avenue quoi bosi bomoni déjà avenue yango wana eza séparé na autoroute to tambola na bino malembe to vivre na ba réalité ya mboka mususu ndenge ezalaka malembe to kene malembe awa déjà na komi na route secondaire bomoni o eza route secondaire nazolinga nakatisa na ngambo mpo nazwa nzela ya kotambola na makolo mpo na kotambola boye na bariske te ja ndenge mituka ezoya te nakatisi nga oyo sikoyo liboso na nga kuna eza saut de mouton liboso na ngai eza saut de mouton na se autoroute likolo saut de mouton mpona ba mituka mike ba mituka ezotambola na mboka kwana na commune oyo eza na meme ata kote ya centre ville te tozaka na commune nga nafandaka kwa nakanisi bomoni nzela ndenge ezali avenue secondaire autoroute avenue secondaire ya ngambo kuna
nazokende malembe malembe kaka. Malembe malembe to vivre yango kaka lelo. Wana eza police te za ambulance wana. Bobanga te. Ata soki mbila tokutani. Toyebani deja bayebi biso musala tosalaka. Wana ba mituka wana eke Argentine. Ma ezongi deja ezongi Argentine. Nazola kisaboye po bomona salite eza na nzela te. Nazotambola makolo salite na nzela eza te. Salite na nzela eza te. Bosoto na nzela eza te. O matiti o babwakaki nini na nzela eza te. Bozomona eza nyonso eza propre. Tout est propre. Poso omoni kote bato bazofanda bandako yango nyonso bomona banzete boye eza ba mapango ya bato. Bozomona kutu ezali nayebi te soki kuna bobengaka ndenge nini biso tobengaka condomine. Bandako na bandako eza kuna ba appartement eza na kati awa koyoka na sango te. Ja. Tozokende. Nakanisi bozomona nazopusa na malembe na saut de mouton. Bisi wana eke Argentine. Ndenge bozomona wana eke Argentine. Saut de mouton yango wana liboso na ngai. Ebandeli ya saut de mouton. Oye kaboli autopiste. Na ba route secondaire. Autopiste na ba route secondaire. Omoni ba route secondaire. Awa okoti mbala moko na autopiste. Awa okoti mbala moko autopiste ale okei. Soko ozalaki na route secondaire oyeboye pa okoti autopiste okei. Bisika ozokeni. Yango oyo awa. Bokolimbisa nga reportage na profiter pour na sala yango parce que temps nazalaka na temps te. Hein? Pona makelele. Bokolimbisa nga pona makelele. Mais après tout il faut to la kisaka. Po eloko aboye kokiko towoza na difficulté na capitale na biso na Kinshasa na biso tozala boye te. Eloko moko eza ko empêcher biso tozala boye te. Ezaka volonté ya bakonzi ya mboka na biso ne balingi te me mbongo pona kotia na libenga na bango na bapoche na bango ezali nango me pona kobongisa mboka eza te. Et puis awa tokoloba bi oyo eza mundele non eza mundele te. Mundele nda pekisi biso tokomisa mboka na biso ezala boye. Eza mundele te. Ja. Nazo pusa na malembe. Nakanisi bino moko bozomona. Saut de mouton. O bino bobenga saut de mouton. Yango oyo. Son de mouton yango oyo. Bino bolobi ke son de mouton de eza basalaki ba saut de mouton pour éliminer ba embouteillage. Qui vous a dit ça? Hein? Embouteillage ezali po bozana banzela te. Ba route secondaire nyos eza kobeba. Hein? Moni saut de mouton. Kwek ekaboli commune na biso na commune mususu. Ebandeli nango oyo. Mais dans tout ça, pour que mouto akatisa, ba passerelle ezali.
ba passerelle ezali parce que bato bazali côté oyo nyonso eza ba côté ba appartement ezali bato bazo vivre ba passerelle ezali po muto akatisi. Saut de mouton. Oh, ce qui sort de nani. Hein? Awa, nga nazotambola. Nazotambola na balabala, ou bien nazotambola na nzela ya batu. Hein? Nazotambola na nzela ya batu. Ya makolo, ya batu ya makolo. Naza kotambola na nzela ya batu ya makolo. Nazotambola na nzela ya batu oyo azotambola na makolo. Est-ce que moni mutu ya puku nani na likolo ya saut de mouton? Hein? Ba route secondaire ezali oyo batu ya velo bakoki koleka, batu ya makolo bakoki koleka autoroute yango kuna. Saut de mouton ekaboli autoroute na de commune yango oyo eza ebandeli oyo, mais eza na place oyo bato bakatisaka na kokoma ti wana. Est-ce que bomoni bazoteka biloko na se awa? Oyo nyonso eza bato bazovivre awa. Hein? Mais bomoni bazoteka biloko na se awa ya saut de mouton. Hein? Po baya kotika bosoto bien batika salite eza la poubelle jamais. Hein? Saut de mouton yango oyo. Bozomona. Hein? Tozokende malembe lelo penza tokende na bino boy. Saut de mouton oyo. Bomoni bato bazoteka na se awa. Bato bazoteka na se awa eza te. Bomoni salite awa. Salite eza te. Bomoni canalisation ya mai. Canalisation ya mai yango wana sans problème. Mutu ya makolo azotambola na makolo sans problème. Saut de mouton yango oyo. Hein? Yango oyo. Ngayo nazo continuer kaka. Saut de mouton wana ya liboso na tiki yango. Sikoyo pona komi nazana route secondaire avenue. Hein? Nazana avenue ngayo nazo continuer. Saut de mouton ya mibale po bato bakatisa yango wana liboso na ngai. Omoni place voiture nini camionnette ya rouge telemi wana. Mais nga nazotambola kaka kote mutu ya makolo akoki kotambola. Hein? Okoki kotambola tambola te. Malgré nazana avenue mais batieli biso place oyo okoki kotambola. Hein? Et puis eza bétonné. Bino moko bozomona eza bétonné. Saut de mouton mususu yango oyo. Place bato bakokoko katisa. Yango oyo eza liboso na ngai yawo. Tozokende malembe kaka. Tiens. Obino bozolo ba saut de mouton yango oyo. Bomoni place oyo mutu akoki kokatisa. Ozokatisa na yo mutu ke kozela yo akotelema osisa kokatisa soki eza na feu vert. Mutu ke kozela yo okatisa. Saut de mouton yango oyo. Bomoni awa bato bazoteka. Bato bazoteka te, hein? Hein? Bon, il faut na telema na zela.
Feu rouge, saut de moto yango oyo. Omoni ndenge ezali, embouteillage ezali awa. Embouteillage eza te, hein? Bamituka nezoleka likolo kuna, bamituka ezoleka na se awa. Bozomona bino moko. Mituka eza likolo, mituka eza na se. Hein? Nazela nakatisa nakoma na ngambo kuna. Saut de mouton. Hein? Saut de bangombe, soki saut de bangombe, soki saut de bampuku. Est-ce que bomoni awa bazoteka? Bazoteka te, hein? Na se saut de mouton bomoni bazoteka teka biloko awa te. Makambo nyonso ezaka na mibeko. Nazozela rouge vert epela nakatisa ngambo. Na telema na katikati ya saut de mouton. Oyo mutuka oyo milangi nyonso oto masanga milangi nyonso soki ebukani ba vert nakatisa parce que komi vert. Nazokatisa mutuka nezoya est-ce que nazokima mbangu naza na vert nakokima mbangu te parce que naza na droit ya kokatisa na kimia nyonso. Na se ya saut de mouton batiki nzela ya bato baleka. Omoni kote ya bato. Nakanisi bomoni ata na ngambo kuna. Oyo eza retour okuna aller. Hein? Aller na retour. Na fanda awa boy. Na telema awa boy. Oyo eza retour okuna aller. Saut de mouton yango oyo. Hein? Est-ce que bomoni bato bazoteka awa? Rien. Na se ya saut de mouton bomoni bato bazoteka. Mais soko komi na saut de mouton na biso kuna eza ndenge nini? Hein? Soko komi na saut de mouton na biso kuna eza ndenge nini? Hein? Embouteillage ndenge ezalaka pona nini? Naza na saut de mouton awa. Hein? Naza na saut de mouton, saut de mouton, saut de mouton, saut de mouton yango oyo. Saut de mouton yango oyo. Est-ce que bomoni bato bazoteka awa? Bomoni embouteillage esalemi awa? Hein? Saut de mouton yango oyo, saut de mouton. Bomoni embouteillage, bomoni bato bazokanga kanga, bomoni nzele kangami awa, rien. Hein? Ja, bandeko toyekola. Tosenga bakonzi na biso, babongisa mboka na biso, eza très important. Hein? Bakonzi na biso, babongisa mboka na biso. Akotelema wana, akozela ti muto akatisa. Akoki, chauffeur akoki kokatisa te. Atia yo preso okatisa mbangu. Non, 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 non. Naza na saut de mouton yango oyo. Hein? Bomoni bazoteka na saut de mouton awa? Rien. Rien. Bino moko bozomona. Hein bandeko? Bakonzi na biso balingi biso te. Balingi kosalela biso makambo ya kitoko te. Kuna likolo autoroute, autopiste, autoroute. Bino moko bozomona. Na se awa batie saut de mouton eza ko déranger te. Ya ezala batu ya makolo, ezala ba mituka. Oye eza kotambola na commune eloko moko te. Bomoni embouteillage awa? Hein? Bomoni salité? Bomoni bosoto? Hein? Bomoni poubelle na nzela? Tout est normal. Hein? Bomoni babwaki matiti na nzela awa. Banda na banzi na bino kuna tina ndenge nazotambola na bino. Hein? Nyonso eza éducation. Hein? Eza pe problème ya mundele te, eza problème na biso moko. Hein? Ja, tosuki awa. Merci vraiment.
nakanisi bosepeli.